topesi bino mbote bozali ebele bozolanda biso na chaîne na bino tika ete nzambe alola apambola bino lelo tolamuki na tongo en tout cas transport ezali te ndenge bato bazali kotambola makolo baboti bazali kolela bana kelasi ezali pasi mpona bango kokende na kelasi et en tout cas journée penza ezali mwa malili yango tolobi tika totambola totuna batransporteur pona nini bazali kogreve pona nini baboyi kokende kosala musala lelo biso nyonso tobimi te toza na bandako alors tosengi na bino bolanda biso attentivement pona bo découvrir pourquoi lelo transport ezali te na ville province ya Kinshasa alors ndeko na biso topeso merci kopesa biso temps na yo otali caméra pona nini lelo boza kogreve bon et là, liboso to grévé parce que tracasserer l'équipe, tracasserer ma casse, au kende bo gens de transport, ba PCR, ma kambe belé, to comme na insécurité ma casse ya ko ça em soko zo course zo tala na ko lega place on ndenge ni tracasserer l'équipe. Ba lobito soma mikanda nyos to sombi. Bo somba autorisation to sombi ba gitansi nyos to somba. Tracasserer l'équipe ma casse ba PCR, ba gens de transport, ma kambe belé. Yango to sala ki to grévé lelo. Bakonso suza ibele babanjila okende bo banjile zate do makambe belé vraiment ezo sala biso passe. Alors na niveau na bino sikoyo bon grève ngone bo banu e aussi la camp. Bon to sala bongo passe bakonji ba e bananu ba mona autre nyonso ezo leka awa. Mais to pesi message pa bakonji ba mona nyonso ezo leka. Ale faso bazo wa mesure nini bako luka makambo échanger. OK, merci beaucoup. Alors, tous ceux qui continuent quand la marche na biso, bolanda boyeba pourquoi ba transporteur lelo ba vandi, pourquoi lelo climat zali moi malili, bolanda boko découvrir ba raison. Ndeko to peso merci ko pesa biso ta na yo. To lamuki le to moni que transport ezate. Alors lokola mwana mboka kinwa ozape na dalasa na yolo, réaction eza yo moni o ko lobani. Bon en tout cas pour na nga vraiment ba beta ta un mois ba sala raté. Bo balekisi bandana balekisi bantu ko banina na bantu ya transport bantu ba auto benga bantu ya IST 3 pine ozi bantu moto ozi bantu ya yes balingi ko matisa transport fort ko imaginer na moto ozoka moto à 3 pine ko longona nuka na ezoti Victor ba komisa 1000 francs poani bantu moto à 2 pine ba route ko lobate respect à code de la route ezala raté ba impoli et puis ko matisa ba transport pamba grève on va saler la monnaie car bien mati te so va faire la grève la transport ba futa ba taxe li go futa taxe li go soma mikana te mais li go cha makele la papa c'est en tout cas biso to sepeli ba vana na nubongo netinga boye ba yela ngo so na bimi na vandia moya ozo pe transport izate na vana na nubongo to vana na nubongo ata une semaine bon total so ba ozalaka na grève so ba ozongela zela mais ba on malobi que bazo grève pour ba tracasserer l'équipe trop mais ce qui est vrai surtout na coin na biso Capella awa na Capella sur maître Toro donc na coin maître Toro na tracasserer l'équipe trop moi j'ai même des images où on a firma ba soda ba zo tracasserer au sakanate et wala peut toujours déplorer na ba cause personnellement na général Sylvain Kasonga atale biso du capot atale biso ba soda o batanga ba mayele pote bi no makambo mutu etali roulage mais au moins la police na bureau de Romo kanga bato moto kanga bato mituka ya normalité quand même batika mutu na mutu asala musala na ye makambo transport etel ba roulage na bato transport le reste bana mutina na bango te. Alors ndeko to peso merci ko pesa sota yo zali chauffeur na mono vandi na obo epota lelo lende za mukola musala olobi nini ah père tika tracasserer l'équipe auto mona oyo hein essaie sou yango te biso to ba chauffeur à moto l'auto bimite parce que tracasserer l'équipe mais bino bata moto bazo condamner pe bino trop bokumba ndenge bolingi boza batalo yenge bozo botola biloko batu ba prix na ndenge na olobi nini eza pona bongo te ba sombisa biso ba casque to salisi ba mikanda tout oh l'état sengaki to sombaki yango to tamona ba cage to complet mais to comprendre te boye OK na nzela boye ujana azokanga yo to comprendre te mutu moko boye tenue civile à se présenter te maman ya kangi yo o cha mupanzi pesa ka 50 000 hein to lembi ata na époque ya Kabila na Kimbuta
ba travailler boité mais époque où a fati béton hein na gouverneur Gentili Ngobila o ba sala ça isu yango te to lembi ministre de transport parce que toi la bana biso to beaucoup là boulot ça te pour le moment boulot na biso za moto mais il faut tout ça tranquille en tant que toi pe na mboka na biso toi ba citoyen congolais mais to comme le étranger ba manipuler biso na mboka oyo to éviter na mboka na biso moko toi ba congolais toi la posture libre na mboka na biso to bula to beaucoup la bana to ibaraté to tumbola te to na ba famille to ba père des enfants bon ce que solution ezani idée boké na grève lelo bozonga la buloka boulot na biso to zongela ngo ti jeudi parce que toi on a 3 jours toi on a 3 jours toi on a kanda ce ko kanda ce que solution na niveau na bino bokani rosalani na niveau na bino pona biso tracasserie si là ba ujana wala ba longwa na nzela bata transport wana bana documentaire côté manantela balongola bango miyibi mais bino pe bozo botola biloko bato ba we wo finga ba miyibi biso to normal biso to na ba président na biso balandela biso bula normal biso miyibi te biso lukila bana na biso to luka pona base ta biso bakoti bakuluna la bakoti bakuluna na ba ujana bakuluna babotola biso bambongo na nzela mbongo na tobulela bango te yambongo ya pasi tomonyo likola moto mais bosala grève mais yozo sala na boulot tala caméra yozo sala na yo azo sala te ngana osala boulot te tozane na kanda makasi so moni to sali grève boyesege to siliki makasi sege to suki to lembi susi na biso bayebisa biso service moko ebando kanga moto to lembi so na butu tozo bula muso ozala sala musika na gombe na vie tango zo transform makasi ezo mona te toke oede yo meme o commissaire china ndako moto bango vraiment ba commissaire on dirait cop na bango vraiment kokanga ba moto bazo tracasser biso na ndenge zala te na mito ba mona ba bula ba tamo na butu na jeep wana ba longola ba plaque tango kango moto akenango azana plaque te oko luka côté nyonso to ko luka numéro plaque oyebi yango te omoni moto ebungi bakangi oke prison neti masa na nga chobi ma prison kala minita bakangi na jeep na butu bakei na moto numéro plaque ezate balongoli ba plaque c'est que bazana désordre mo osakana te ba policier bazo sala tracasserie ya mutema mabe osala te tolembi bango tolembi mais bino pe bozomba te sa ba prix ya moto pamba botosa mibeko te botambola ndenge na bino bakondane bino pe mais biso bakondane biso ndenge nini tiana nuke na mito na lamui na tongo na 10 000 francs na check carburant 5 000 etia na poche na gena tiki palais na koti nzela pona luka mbongo bato kolo moto yo tango zozo kanga neti na tongo makasi drapeau na no ematite biro ata mo efongwa mite okangi ngai esenga na ke suna defo ba mbongo ti pona suna retirer moto 30 000 ba ozwate 50 000 kaka suka ozo mona siga toloba te se ne wana to sali grève na ba policier territorial bazo kanga ba mioto ba yebisa biso service moko e bando kanga ba mioto moko to lembi o mona musu ba bio ba biro de bilongi mabe ba salite akanga moto na nzela ameli ba gene ba masanga se musu asala accident wa abuka mutu a moto alandi ma ebi okanga te moni makambo ya transport nzela esenga rolage ye moko ndenge asana rolage boyenda yebi kete bakakanga moto boye bakanga mutuka boye akage te nakobimila mutu briske aza na vitesse akosala nde nakoboma bato rolage nde ayebi mais ya lelo comme tina policier apamba ayembango akangi moto oyo biro de aye akangi moto ayebi nde bakanga te yebisanga sikoyo tokosala grève te poine il faut tosala grève mbongo bakangela biso no topesa bango nekenda wapi ba 50 000 30 000 40 000 bakozwa te surtout na mbata ozomona ba mioto zobunga biso mabe ba mioto zobunga mabe na butu so bakange ba jeep tous les nen jeep nous auto etamo na butu ezala plagité c'est ba mibi omona bayamba na mombango bakangi kangi ti balima bakena otala numéro plaque wana omona ele ote moto ebungi yango to sali grave botala vraiment makambo nana kande belé nana mutema mabechi na loba boye toza pe ndeko mususu ye pa alinga pesa
apesa makanisi na ye. Alors ndeko tali caméra yebisa biso na bo greve lelo pona ni problème ezani. Papa biso to greve na mboka oyo pona makambo oyo tozomona na kati ya mboka oyo ekomi lokola biso bato ya moto na bato ya mituka nde totie bango na bokonzi na bango ou bien biso nde tofutaka bango biso nde tolatisi bango teni wana na nzoto ou bien biso nde toyebisi leta afutaka bango te ekomi kaka otambola boye onga naza udiana obima boye onga naza biro de na tango ya kala biso tobanda omona biro de soki aye okanga yo omie osali likambo ya monene ou bien oyibi nde biro de aya kokanga yo mais awa biro de akomi obima na major na lieutenant na sergent bango nyonso batiki biro vide babimi na nzela baye okanga bato ya moto so bakangi yo tuna bango infraction eza nini tokende kaka biro olakisi carte rose normal casque nanga eza na mutu plaque ezali quittance ya 500 ezali omoni numérotation yango ozomona yango ezali o enregistrement de fiche yango oyo ezali mais bo okangela ngai nini okitana no moto bakomi otortire yo ondire oyibi eloko ya mutu nzoka nde oyibi te so okomi kuna omona ta mutu olobela yo te ebimi kaka 100 000 so 100 000 eke ezate otiki moto kendo débrouiller 2 jours 3 jours okuta moto te alors sans trace posa na bino siko ezali nini posa na biso ndenge to greve boye balakisa biso service nini ezokanga biso bato ya moto soki pese bayebisa biso epuis mpona nini bazokanga biso balobi casque tolati casque malgré eza oyo malgré ata eza boye ya bamaçonnerie mais eza casque balobi tolataka casque nalati yango jeton chaque jour naza nango na baéchantillon ya jeton so nalinga na lakso ezali numérotation yango même bookangela biso nini infraction eza te voilà nayebi ta soki ndeko mosusu aza mpe alinga bakisa maloba voilà ndeko naza na mesha ya kokanga kobeta sikoyo moko mbata te kobeta te sikoyo nalobi sikoyo nalobi boye mais bozo faire souffrir population lamuki lelo ke musala te moyen kende koluka eza to lobini. Merci. Demande d'Abissou Ezaboui. Nous sommes des motards. Il y a Ezalabamsous qui sont quand même très responsables. Tous Salam Moussa Nabiso Toto Saraba policiers, Toto Sarabangona Banzela, mais eux aussi doivent nous respecter. Dans quel sens? L'État lancé appel, Bisoto respecter Ango. Tous sommes biba plaque, tous sommes biba casque, tout ce qui a été demandé, tous Ango. Maintenant, on se pose des questions. Il y a Kolobake. Place il y a côté le Kinshasa, Ezate. Il n'y a pas de parking. Net place au Tozana qui moinza ao. Soko tali parking Ezate. Mais ceux qui policiers lingaye bisoté le makotine d'hôtel le makoté à piéton. Soko tele mi côté à piéton, c'est des problèmes avec les piétons. Ba piéton ba comme silika au hôtel le makoté na biso. Kaka les mêmes policiers ceux qui dit payer ko biso hôtel mi na ba piéton. Mais les policiers en face, ils ont des piétons pour téléma. Mais les gens qui ont des piétons, donc, tous les façon au téléma. Nous n'avons pas de place. Il y a au téléma. Tracasserie OESA sans nom. S'il vous plaît, je peux dire ceci. À l'époque de Kabila, lorsqu'on nous arrêtait, on payait 10 000 ou bien 20 000. Mais depuis que le pouvoir en place est venu, il n'y a pas les amendes de 10 000 francs pour les motards ou bien 20 000. Ce n'est que de 100 000, de 200 000. C'est pour cela qu'on se pose des questions. Nini obiso to sali budget ya mboko ba olinge mata iko mata na mbongo na biso ya ba 100 000 na ba 200 000 non s'il vous plaît monsieur Bobongisa on a besoin que mboka eza bien toza na kimia lelo batu bake musala te pourquoi parce que baninga ba greve bo sunga biso to sala musala o biso bo tukuta biso nango donc makambo etambola bien makambo ba baisse ezebele nous comprenons. Donc, tout le monde souffre à Kinshasa. Moutouana Kimia Azate, surtout dans le monde de transport. Nous souffrons beaucoup. Botal la biso ministre à transport, ministre à intérieur, ministre à nini sogini noana bosunga botal la biso na miso mawa. Nous souffrons beaucoup. C'est vous qui vivez mieux. C'est pas nous. Bon voilà, tous continuer kaka na mobembo na biso nde tobisa bino na début émission.
toza awa na Kapela na commune ya Kalamu tolali tolamuki transport ezate batu mwe bakende musala lelo ezate bana classe bakende musala ezate mais biso pe mwa toke musala ezate alors toluki toyeba tosona ba conducteur ezala ya moto ezala ya ba mituka ndenge na ndenge bayebisa biso pona nini lelo bango lelo baboyi kosala musala alors ndeko Zomiko bonjour topé sombote bonjour mais à parking ezala ya koyinda mais lelo problème nini au juste problème ezali na da chauffeur na bula na hospital hein na bula na hospital na bula ISC na bula partout to ba partout bandeko ba na changu no même ma op et cela mi même pesa mi na changu parce que o soma yo sombi mutuka na yo o chango na nzela o bebisi mbongo ya couleur o sombi mikanda o sombi plaki o tseba kiti beso to tseba ba o bimisa na nzela to yebi mibeko ya leta biso mo ba chauffeur to bima bo to tosaka yango mais na Congo to sa susu na mibeko ya leta te ezala otelemi boyi leta aye olaye biso ka telema bien ye ayemba la moko bala nesi na pine tangu yo batini yo muta mibeko batini yo éduquer bato bazana nzela éduquer zateka po oya ozwa pine ya mutu otobola ozwa moto ya mutu okende nango na biwo asali na sele le côté tangu poeza leka poeza to azoleka to bi papa na biso bien papa na biso azoleka ata papa na biso poeza de la République Antoine Tshisekedi Félix Wachilombo ata papa ya Kishaka Congo mobimba mais papa ba makambu o bato yo tie na nzela donc na habité biso na msusu yo mto tsanga bango biso bien ça tu gouverneur afi pour bata transport bato aussi ça pas même samedi oyo pas même samedi oyo ka oya lobby après 2 jours ba bimisi bango sous na nzela mta transport so akangi yo azana besité azana document monté au lancer akangi yo akoya soki soki akangi yo akenda yo mbala moko na bureau ale policier ya kate aye to sana po biso c'est to boule na porte la caméra c'est biso to boule na porte to ebika to zaika na roulage pe akokanga yo te akotele miso partir akuna atie dans le boko boy yo bimisa da mikanda na yo la kisa so za no there atiki yo simi nzelo senini okay batu misu ba vivre na ba province ba l'équipe so ba to vivre la capitale na matadi na tei na de ko so mutuka na ina ngo ata eloko mo na futite mais na Congo soko komika boy pesa biso mbongo ya plaque sala boy mais mutuka euti kuna ezamukanda mais ce qu'on a lobby abo grever bonyokoli biso ba innocent population le la kembi pona bino bo grever to kembi sibinote to kembi sibinote ezande bien na biso na bien na bino tangu yo kuta embouteillage chauffeur a bombé msusu ISC 2000 d'après yo olobani na poser nos questions au coup de embouteillage a capé le kangami chauffeur a bombé 2000 olobani d'après yo te yo répondre ngana répondre parce que la coup de kasere sali moya me mabatu ezate na me mabatu na coup de embouteillage na otomanda mundam na banga lemso ya chauffeur na belaka asbe ko tsanga liboso na boya pona banga lemso ba kanga camion yango na solution de sala yango wana po ezanze la boza batalwa solution ezani ni po solution ezali to za to ebite bana basala ka musala na mboka oyo to za na PD to za na roulage to za na bata transport to za na ba ujana to ebite roulage azonga sima roulage akanga su mutuka te na pe musala pe mezani kanga muninga na soda wa tambola mais musala pe mo kanga reserve musala ndeko yo lingo baksadine Nabi Boy. Message dans les vraiment moi très important Nabi Boy. To éviter na service de transport. To éviter chauffeur. Na éviter na service de transport. Bana ba sa musala. Ujana awakanga so me bilo na kata mutuka. Akolanda yo atelo volonté d'ici ka seka kanga. Tona service ba police batambolaka na kata ya mituka. Azotambola ba police batambola 15 20 na ba arme na ba matraque. Donc mon arayo zo mema moto to kita ba attaquer yo do na moyo moko boye donc bako tuba ta mbeli bakangi yo alors to éviter ba ba sa musala to banen to éviter la fede wana ba uta wa yo moko ya su yango pardon olobi nini soda ye moko si vola na yo akangi yo mazwi na vola na yo ekomi ya ye na komi kokumba so bakangi mutu kwa mususu yo pesi bango 40,000 ube 100,000 batiki yo bakangi kamio mususu siko ya important message ngeza boyi biso patron biso to ko soma mikanda transport ba pesa e donc 2 mois déjà ngo
bapesa ye invitation ezalaka 5 jours ntango bapesi bainvitation donc mikanda attention nyonso bazosomba bazopesa mikanda te bazopesa kaka invitation bainvitation ezalaka 5 jours mais bazomisa baagent na bango attention na nzela mpo bacontrole nini merci tozongela o ndeko yo olobi boni mpe nanga biso tolembi donc nde eza boye tolembi makasi tokomona bapolisier bakanga bamoto oulage bazokanga bamoto agent ya leta akanga moto tokomona mpe na agent ya transport donc bakoma soki 5 mba moko donc nde eza boye policier nanu musana ya kipolisier atiki yango na suchet akomi okanga lisusu moto okozala olati kaske na yo otelemi boye ntango ozokitisa bato boye bakangi o mauvais stationnement donc nde eza boye fo leta alobela biso donc likambo soki te boye toza biso biso akende te. Ok papa tala caméra simba micro olobi boni mais mama lancé un message la ministre du transport tu lancer un message pour y mutu atala transport soki akokata sani atika non que so oyeba nommé ministre osaba n'importe quoi. D'abord premièrement policier musala policier za nini pem pp policier bango tuka kana mituka on comprend na fois de ça na groupe ya policier mo bien so disa ba PD ba utiliser ba civil arotele misayo telema quoi que client arokota boy akangi yo o retourne et infraction za nini infraction za te on comprend. Ministre transport biso to bateau ba détecter pour la mamou ya transport. Ministre transport a ça le logoté, allons atika ta l'auto greffé. Oui frère, dans la caméra yo lobini. Bonjour naza congolais, naza chauffeur na kati ya République démocratique du Congo. Et ça la marquant na mboka na biso oyo monaki. Transport à la valeur té. Chauffeur à la valeur té. Policier à remonter en voiture, à remonter en mutuka. Il soit disant même na ba PEM, ba PP, ba unité bima belé. Tout le monde a ba baisse musu bazo kanga biso la banzela eza signé même pas la ministre du transport. Eza signé na ba généraux, eza signé na ba n'importe qui baisse. Ba agent transport bon mo kota nzela baza na baisse te baza toujours na nzela. Et ba na te moment ni baisse eza moment ni baisse eza te. Baza toujours na nzela. Bamo calé ko tobola ba pine za sous bamo lo ba pepete te bamo chuba ba ballonnette ba pine normalement ba benga ngo destruction méchante nyonso wana Congo e ba ngote so ka toboli pine et tout asimbi nzela akena e soko revendiquer ba oya ba chubi sous ba biloko ekomi problème donc dans ce cas ba komo kanga ba réserver ba tie na sa jeep bazu mbongo tout bazu mutuka ba ça na n'importe quoi mutaoloba azate et tongoloba boy na s'adresser na ministre du transport. Tozaki na opération tobengaka ASECO ezali association de chauffeurs bobomi yango bote biso achako eza association de chargeurs bénéfice na biso ba chauffeur na kati ya achako eza nini na ASECO tobengaka eza association de chauffeurs tobandaka kosorganize mpona kosunga bandeko na biso ba chauffeur akufeli abelisi asali nini mais achako eza kosokipe na ba chauffeur te ezaka kosokipe na bakulu na ba chargeur bakota mpona kokoma acheko balata gilet achako bakota même na ba machette il y a des gens bakufi na moment oyo bakoti mabele ndeti mete mbala na victoire azalaki agent ASECO akoti mabele à cause ya achako parce que bazo wole la ba parking bazo wole la ba grade tout ça bazui ba jeune o bazo benga ba dipogré bazo boma batu ba ça batu mabe mais bon comme ici ba agent transport comme ici ba agent renseignement comme ici ba agent ba bureau de mo réseau qui na niveau ni ba chauffeur to za ba star chauffeur à star monito paralysé mboka journal il y a des gens ba qui musala te parce que nous les stars les chauffeurs to boy ko bima parce que to revendiquer ba droit na biso chef de l'état au prometa ki biso état de droit de l'homme. Veillez pour na biloko parce que bateau zo tia ba gérer mboka ba non mais wa bazo koka yango te eza même erreur les cas qui na pouvoir passer à monsieur Kabila banda ko tia ba loi mais bato banda ko tia banda toujours ko krayi eza même chose oyé toujours na pouvoir ya monsieur Félix grève ngo esela mkoni bon normalement grève na biso to sali to banaki grève eza selon motivation ndenge to saleli na terrain ndenge to grève boye to zela yo ministre ya transport oloba mot d'ordre oyo ekokita biso mitema soki olobi olobi liloba moko te bake to ko multiplier ba mayele ebele pona ko paralyser toujours mboka pona ko trouver solution problème ezate quelque soit to la nzala mutu akufa na nzala zate
moto akufa na nzala aza te mpe tosengi na bandeko na biso bawewa trakasere ezalaka mpona bachauffeur te wewa mpo za chauffeur bino mpe bakanga bino bose plaindra baza koenleve bino bazobotola bino bamoto ezoyebana te bakangi na susi toyelobi babi ezalaki awa te parce que bazosalela bino bamikanda ezobima parci parla na moni bamise bino mokanda mo 60 000 francs bokomo futa yango raison boyebi te mais pourquoi mpe boza accompagné na biso te mpona koarrete buzoba croyez que no bino nde boza posa mbongo biso toza posa mbongo te et pourtant ye biso ya bino toza rôle moko biso ya bino tête de ville mute gérera biso ministre ya transport mute gérera bino basala bino baplaque oyo ezolongwa couleur lokola bapakolaki wana nsima ndako botikali korevendike te yango bopesa bao mutu makasi tosengi na bino mpe bozala meme moral na biso mpona kolite na makambo oyo moto akotelema mpona biso na bino aza te soki biso moko te mbongo esilaka te merci. Alors, Kouloutou, il n'y a pas chauffeur. Vous grevez pour l'année. Bon, il y a un minga koloba. Na mukuse loba. Mais na loba na mukuse. Na éviter. Vraiment, est-ce que changement ezali to changement ezate ya liboso. Ya mi balé. Ba policier. Et c'est biso na bango to ko ba ennemi to ba nani, ba étranger. Akata mboka oyo. Parce que si on a le bien on a pas battu, tout le monde qui tango, vimisera à terme, n'a loba. Tout le monde qui t'a câblé le père ayaki, alors on a qui bango ba gendarme, azou c'est bango ba policier. Mais cette fois-ci tout le monde qui est ba commission bazou na bango ba gendarme. Parce que ma qui policier était, oh qui policier, et puis les lois ba policier moussa ba sala. Donc que policier azali pour la kolengela, civil na biloko laé. C'est au contraire couteau. Alors on a mon qui policier. Comme nous avons des gendarmes, nous avons des séries à Mobutu. Je regrette. Je regrette Ming. On a dit que la série à Bakonti. Revoir. Est-ce que les policiers qui policiers tout Babino peut ba transporteur besoin berrer rebelle. Malgré toi mais malgré toi berrer rebelle. Mais ce que tu as le rebelle salani. Ba korjagae. Ezan li comme suna tala émission na bango policier. Na landa commandant général na bango. Azo pesa bango toli alobi eza likambo susu so mbebe ali ba pesa rande to toli mais bango toli ali te pona ni ndenge wa merci ce qui to greve parce que tracasserie et leki na niveau moko ya olobate ce qui net na 24 BD tozo ebate unité wana e uti wapi en réunion sur ça il faut quitter mutu mais pas na biso arrêter transport hôtel makitisi mutu problème ezate ozo kitaka mutu omona ka ketch moko e kambiki la liboso muso e kambiki na sima bazu receveur ba kotisi na kati ya mutu kala bango mbongo nyonso receveur aza nango il faut kende ata zaki na 200 000 ba botoli ba pesie 1000 fois ya transport futa transport ujana ujana na toyebi te ujana auti wapi ozo nyokola biso ujana zo tobola 4 pine mbala moko osala infraction te eloko te ujana zo tika chauffeur ni mutakala to monengo na poids lourd chauffeur atiki chauffeur mutakala bakange bakraka jusqu'à ce ba wewa ba koti likambo ba bani mabanga ba fungolier ujana wana botinda bango tana este bakedo bunda bitumba kuna siko général Kasongo tozo ebate soki batunie ba ujana baza banani réponse ezalaka te bakonzi boza na mboka botelela biso no bakamba bo ujana moko aloba na nga lobi biso toye kolongola terme nini indiscipliné na musala soda olongola do makambo ezoleka na mboko pardon Papa Félix, talela biso likambo ba ujana oyo ba ujana ba bede soko ke na kalufungula okomi na kalufungula major na major aza na bureau na e o ba ka otikela mituka finalement tout ça la ndenge nini soko sisi journée te mutema eza bien te en tout cas grève oyo Simba. Teza continuer ti lobi toza na onka aboy. Ti ba koloba liloba toze la ba loba liloba. Wala ku detali biso te. Biso toza na problème kaka ya tracasserie. Ujana zo tobolo 4 pine mbala moko. Na poids lourd okomema ta kolite.
soki omemi kaka koli na poids lourd oja na kotiela yo volonté ti aokanga yo tosali nini toza benemi na bango te toza benemi ya bapolisier te osomona tosali nini formation bakendaki kozwa eza mpona biso bachauffeur formation ujana akendaki kozwa epuis ujana aorespecte no mokonzi na ye te bongo biso civile aosala biso nini ujana. J'espère grève eza respecté bino moso bomoni bozomona transport eza te to respecté grève nde tolobaki à propos ya tracasserie eleki makasi na mboka. En tout cas tolembi toza na posa ya excellence ministre ya transport a trouvé les biso solution le plus vite et rapide. Posa na biso ezali tracasserie eleki makasi na mboka. Toza na posa roulage comme azali policier routière azongela musala na ye. Ba service nyonso auto e baraté il faut esila. Po biso toza na droit pour ezamboka na biso. Toza na droit biso ba chauffeur to bula to travailler tranquillement. To somba mikanda. Osoma mukanda, osoma mikanda l'état te. Somme de transport à Monica espace à côté liboso, il faut akanga mutuka. Infraction et ça raté. À toi l'accès mikanda, on lui donne une compréhension si on lui donne les mbongo. En tout cas, na sepeli nebino ba cameraman bokiti sur le terrain, binomo prévané que bozo mona mutuka monter à transport ezali. En tout cas, to sepeli makasi na habité soki question monsieur Ezali a opposé comme ça pour nous conclure. Bon, grève oyo normalement ça 2 jours. Lelo na lobby. Grève Ezali lelo na lobby. Faut respecter ango Kinshasa mobimba pour trouver les solutions. Ba konzambo va penser toujours na maloba wana te. Ba penser toujours na maloba wana te que ba chauffeur ba bomba raté. Ezali kamwe retrouver les solutions. Tout ça na posa tracasserie et si là. Un point tout c'est. Et on a l'ina baksa. Ils avaient appris la situation de la vie à Kinshasa. Bon, finalement, tu comprends la raté. Puis ça souci la vie c'est ça. Toyeba. Ba tunini yo. Eta kota na nzela, bala ni la bamba mituka. Yo to momona, ba fa dese na nzela. Yo to momona ba policier ba pepe. Yo to momona ba PD donc ba service eza mbilinga. C'est plus tracasserie l'équipe. Bon, aussi mbezani. On a vu ça famille de coco. La PC n'a pas de coco. Ça va charge. Ezani ni? Eza bokoko. Tombola na bato bata na caméra. Chauffeur a tombé à Bilisi Boko. C'est quoi l'ingolo bani? L'ingolo bani. Eza mamba famille. Eza mamba nzela mamba transporté. Biso, lelo tobina nzela pona sa tout beke. Tobina nzela pona tumba pinete. To revendiquer ka eza bato na biso. Ministre peut avoir un souci na biso, ali de la biso solution. Pour les là pour ba za na ba place wana, eza pour la biso. Biso ko sa ba ko mana. Ko boyi ba service ezangela. Il faut ça là ma. Et puis identification ya ba gens. C'est la ba bione. Ba pepe pour on ba. Na minute dans ma collègue na biso okene emo yango na kancha chibada ba kangai. Kwa pour na voiture na ko la pine. Papa, mingi ya lobaku te. Moni ba champ baleke bele. Papa, fa desi okanga moto, akanga voiture. Roulage akanga moto, akanga voiture. Tozongi utana akanga moto, akanga voiture. Police la société. Ayo kanga moto na mwana ndako. Alala na chebango. Ana banzala. Mas bureau de aye, amo penda receveur na loketo. Bureau de atuno 4 roses. Oula jatuna ngato bureau de. Papa yebisanga na. Na yebiso tela. Papa, omwende to aboy. To na kanda, babi to bomba to bombi. Mwelelo to bombi. To na mbo, te to na mbonge belé. To l'axi banque to bomba ki. Lelo nanu, to lingi changement. Omoni chef de l'état. To lingi ndi akota makambo yo. Ndeka Kabila kota ka biso. Ya 2016. Tala, omoni ba tracérie nyeso. To lembi. Omoni lelo tracérie adie. Tracérie adie. Omoni ta papa. Soy ko bomana, to ko bomana. Voilà nakanisi bino moko boti kolanda. Ba différentes réactions ya ba transporteur. Na lo ba lisusu nini. Nakanisi ete ezala bakonzi.
eza ba transporteur moko na moko attirer ba leçon par rapport à Elobami. Toza na mboka mususu, aka na mboka moko Congo. Mboko nzamba pesa biso. Il est temps bakonzi bavanda bakuta na ba transporteur bayoka bango pona ko trouver solution na likambo. Pamba tetala lelo ndenge bayimboka banyokwambi baza pe ko nyokwama. Ebele babimite baza na banda kupamba te transport ezalité. Tika ete nzamba sunga pour que solution ezoma pour na kimia ezonga kati na mboka. Merci.